premier élément. Parce que, traumatisé par ce qui lui était arrivé, moi, na Batou, à Zonga, na un hôtel à Kerolala. Donc, à Kota Bercité, Nati le collé, à Kota Bercité. Comme d'ailleurs, Papi Mboma et tous les autres, Kota na Bangote, par rapport à Yandé, Moboulou Nenge Zalaki. Ça, c'est de 1. Donc, à Kota Bercité. Deuxièmement, Nati le collé est traumatisé qui est quand même le fait qu'il va agresser gratuitement. Na bateau va agresser qui est voilà. Gratuitement, boy. Et traumatisé qui est mouké, et dérangé qui est quand même ma casse. Mais, Azamwana Mobali, à Kinoa, Azambinga, Yamanyema, et les gars qui n'ont pas kutani après, à salipa après, à salipa direct à Massa Moussou, et Belé, Sola Gina et Boebi Nengezalaki. Tant que France a annoncé confinement, et ben un certain lundi, Macron annonce le confinement lundi. Confinement bandit. Wana nga na Belgique. Wana batu tout au utaki Kinshasa auto yaki Bercy, ya fali totika na poto kaka ngana nati lokole, nde totika laki na kata Paris. Tout au moins na poto auto zonga gite. Ngana laki nati to beti moi tout na Champs-Élysées, to ke to baye to kuta peut-être Saint-Valois, to koti na Adidas wana kanenge zalaka, to tamboli to zuzi auto kozwa auto zoki pe to baluki na Saint-Valois. Et puis toke quelque part toke kuvanda yani tout aye kozwa ngai baye kozwa nati lokole ba master moko ba ke fete soki ya ba so ba Camerounais so wapi. Ngana tikali kaka kota Trocadéro wana na Saint-Valois to développer ki tard makamako lobo eza vérifiable. Tant on a ça na Belgique, ba Belge ba annoncer bango pe confinement na bango à partir de mercredi. Entre-temps le même mardi wana, il y a semaine kuna poka na le 19, semaine où elle a semaine avant le 13 le 14 je pense. Belgique a annoncé que confinement so banda mercredi na midi. France a banda ka lundi. Sabena a annoncé que à partir de vendredi ba même pas voyager souté. Awa na Congo, chef de l'État a annoncé que confinement so banda ou tout au moins confinement mais à partir de vendredi le 20 avion mon côté kokota na espace congolais. Talanenga to weli ba avion biso bato to ngai to songa. Donc ngane na solo bana bino boye 16e jour na ngai yango na Kinshasa lelo na comme na longo ki Paris le 19, jeudi le 19, lelo tozali samedi le 4, beta machine au moment que ça fait 16 jours na ana konzo ya kosakanate. Donc bifla kosa. Donc bon la te bilobela ya batu bona boye ndenge zali soki po olongo na oye na Kinshasa au commune aéroport vous vous soumettez à l'exercice ba mekio température car ndenge za instauré partout na kati ya Kinshasa boye na ba bureau partout place to tambola. Donc soko tambolo commune à quelque part avant qu'on ait l'alimentation na Kinshasa to moni yango bazo meka température et ça premier élément premier indice parce que quand ça la rue mozolo baté aux autres tous au kangi yango mais température au constaté national kamanati Nati tango atika na Paris. Parce que Nati a qui prévu à son Kinshasa le 23. Na billet na ye. Atika la qui boyebi relation bazana ngona fali, relation personnelle. Babana kala ba coller ensemble. Mutu na ye ya tongo midi pourquoi. Avant di ba massa comme ba massa aux États-Unis, ba zape confiné na Belgique wana, na Paris wana pardon. Ba petit pharaon na ba massa musu bazaza wana. Moi staff ebele ba fanda ba famille confinement de salike. Nous avons chez na minute oyo. Nati Lokole effectivement a fait une dépression. Il a fait une dépression. Une dépression mélangée à un coup de froid. Oh ça là il a combien koyo kanetu mali no telle place à Zalaki. Ba pompier de ba yeko zoyer mais tant ba pompier ba zoyer après si numéro moi si na Kinshasa. Mary Lokole boyebi. Mary Lokole a vu numéro mobile na ye. Bien entendu, a informé Massana Fali, a informé Vena Isaac qui vient. Ngai na Monica Kanena ka coup de froid yo. Na Monica na mona na bengi ba poyi bazo ya kozwa da bazo koma dans 5 minutes. Banda na tia kenana ba pompier mutamona ya zate. Ba kongole ba ndoki. Mutamona ya zate to sola même pas na ye nati asola na mwasi na ye via médecin.
Donc mère nengaza ona famille na bandeko tout ya nati bazana instance à prière ndenge mabote beleza instance à prière sikoyo ndenge basala nzambe basengi biso yango mwana bato asali dépression na ye suite ya makambo ndenge lekelaki bo sopele masuba bo beti ba kofi bo tindiki bo humilier bo filmer bo tindiki yango sur wapi azui coup de froid à côté de l'hôpital on dirait Mikolo mutako bela soute donc Mikolo soko bele comme ka corona batebele bo tchete na ba liste wana o bo tche ba bilongi wana eza corona te juste katanga kufi na corona te ba ya kebele bo tchacha ba komba bilonga batu wana na sengo moko boye on dirait bo épargné et puis corona on se soigner nati kana nkanda na zonga na mama nati donc nati nenga tokolo ba bino bo bandeko na ngai kotaki grippe na ye nani pardon coup de foie na sala ki moi malili moi grippe na zoto na dépression azwaki a pompier ba ye bazuye ba ke na ye nenga za boye azana na hôpital il n'est même pas dans les soins intensifs et comment il parle avec sa femme donc Masara biso a dit londolé oya partager que information na kata groupe ya bango basala eloko UJCD o eza union de journalistes à diaspora asala ka mpe na nenga ya mulimo mabete mutu ya publier yango na Facebook wana na WhatsApp wana Marlène Kasanga na oya ko bagisa Daniel Mwananteba na ni moi so na Dani Bokombe bango nde banvenime situation et comme prier pour Nati prier pour Nati ba prier le nini o to ko prier le Nati ya nini o biso ba prier na monsieur Cecily pour to ko prier le Nati est-ce que vous voyez que vous maman Nati a 82 ans ok na 83e année boko piquer ce maman na batu crise pamba likolo ya Kambola information ya Mwanza. Sa femme Mary est tranquille avec les enfants. Ils sont dans une attitude de prière. Comme nous tous. En dehors en nature, nous avons des rebelles dans la communauté. Tananet au perdre Batuna Potowana en très peu de temps. Donc on est tous à la terre na positivité. On dirait nous nous contentons. Il y a moins de négativité. Tout ça, la makamuso qui n'est Nati le koleko. Ane bien moko et bien boza lukuta moko hein bandoki on dirait son nati azate bino bo gagner loko bo gagner nini so ki nati le azate yo gagner nini yo o gagner nini muto otazana ba ne mikiena nu azoboko la bango na idéologie bana ba okola male ba ke na bekola bien na kini yo zo panza sango na yo famille na ye loko ba tentem so fana kisasa ba ke bazui plateau mobimba loko la ngana ga soki star na bango ma talon na bango balo ba bilobela mwanzanga ye mutabela ga za modelo yo na kosola to kosola bana na bandi santo yo hein Nati loko la za bien moko nazo envier qui bien na écoute qui bien Nathalie na qui bien Nati et sanga bien je vais de parler avec sa femme qui appelle sur le fixe de l'hôpital vous le savez. Et le fixe de l'hôpital, on lui passe son mari préfère d'abord être là-bas, et puis il est gâté, il est bien, et puis et puis son avion zongi à côté avion, à Yéné Kishasa. On a dossier à Nati, aza bien, à Belikane, tout à Belaka, n'engage pas Belé, tout ça, la banda, Kouana, monsieur, vous avez la fièvre, moi, Koso, et ça, corona, nous sommes comme corona, et comme le quoi, t'as ma bindo, n'a moutana mbo, n'a mbo, ombo, et na bindo. Deuxième dossier Mouyembe. Mouyembe niveau à fouter. Chasse moi azongel maloba. Nakasi bolandi ya. Mouyembe angani azane muta technicien, technicien. Ba commissaire politicien, ba annonce ya bongoko, c'est le chef de l'État qui annonce. C'est le gouvernement après consultation du Parlement. À part l'institution président, il n'y a que l'institution parlement qui peut autoriser le premier ministre Ilukamba à faire la déclaration pour soumettre les Congolais à un vaccin ou quelconque. Nani aweli si Mouyembe qui aussi ça touche un petit carré alors qu'il y a zone mené. Basi si Mouyembe touche un petit carré. A sali déclaration politique Mouyembe aza sous na terre devant le laboratoire te aza sous na kofanda te a commis ba conférence de presse a commis star Mouyembe a commis star
Or Muyemba za starte. Muyemba to senga zo atitido ibenga ki na ngota bazo ganga dene ibenge coaché toujours posé par la terre. Muyemba comme ko sala ba conférence ata 8-12 par jour. A que ne surveiller épidémiologie kuna virologie learning. Ba politicien ba simbi simona mai touche. Heureusement ambassadeur aux États-Unis omoni mutasana kizodi se belebo a muta biente. Aza muta kizodi sa troye, kizodi se leki. Ake oliati matamba. Kizodi se leki nzo kaza ki mupanzi. Et Muyembe fait une annonce pareille, une annonce qui n'est pas portée, ça c'est une annonce politique. Par les temps qui courent, Kanda va commander parce que le Congo a été choisi, on pose le sourire, on dirait qu'on a plaisir, on dirait qu'on va choisir le bisoto kota na lola. Bakomeka virus na bango kuna place ezali. Bangonde bazana ba 800 morts par jour, bangonde bazana 4000 morts. Biso même pas 1% de la population. Bakomeka ba vaccin na bango kuna et pas na bango moko. Bakomeka awate. Oh bazo futa ba eta ezondima. Qui vous a dit que Congo ça na nsala? Qui vous a dit que Congo ça na besoin ya mbongo to koma ba koba yao? Vaccin wana bana kini bo banga te ba congolais bo banga te to se mobiliser na ndenga ko sakana te. Contre vaccin wana poza poison. Bako vacciner de personnel médical au baza en contact tous les jours na batu ebola chez bango awa na Congo eko yate boko tshela ngai confiance po na minute yo niveau to na méchant na mboko yo ya eloko wana ko kota te boti ko fâcher déjà bo musika bosi bo fâcher déjà to yo ki biso ko tozo veiller awa. Il n'y aura pas de vaccin quelconque test nango awa na Congo bako vacciner bako sala test sur bango moko na ba hôpital na bango na ba personnel soignant na bango parce que bazana bambongo bazana bango riche mais il y a des gens nenga tozana bande ko totamo na bango boye même mutabata pousu nde bazawana famille na bango ko souhaiter bazala envie que l'aime sou yo zakari ba baso za l'envie mutapusu on préféré moi si ya mutapusu mon anka si ya mutapusu on préféré mutapusu za na bomoi ayoka que so il y a des personnes mutapusu mutabiki que président Tadae. Vous comprenez? Donc, vu dans le rapport au bateau, on a ma famille, to yebi yango te do vaccin wana ayo kota te boko tshela nga mutema. Eko kota te vaccin wana eko kota te. To ko sala mama na scandale, to ko mobiliser ba jeune, to ko lakisa bango ke o eza RDC ba romanté. Oyo akosa ki Muyembe po ole bango ba lobango, batiki Muyemba simba touche. Il fallait consulter le parlement. Donc, Sénat, Assemblée nationale, Janine Mabunda, na fait la mission de temps, il fallait pas loba. Avant Muyemba nous déclarer. Muyemba, il y a une solution pour éboler, comment on dit, coronavirus, Covid-19, et Kota. Il faut expliquer, il na mayelo yangai. Na bengi master nga Raoul, pour Raoul a master na yo, andimaka yo. Ba virologue ya campus à Kinshasa. Ba immunologue ya Kinshasa, ya mama yemo ya partout. Ba lobby ke biso na Congo, nous sommes prêts pour le vaccin partout. Tout ça prêt pour le vaccin na binote. To lingi pe vaccin wana pété et ko kota pe awa te bondi melangai. Ba syndicat ba infirmier bandimi, ba tutu bandimi, ba koti Muyembe ba kosi mise touche. Loyo azana posa akoma star soki yande nini. Vaccin kota wate boza na confiance que vaccin kota na awate na Congo a vaccin wana e kota te ba ko vacciner ba personnel médical na bango bango baza na contact ba 100 000 personnes 100 000 ba ba corona kuna. Troisième lisolo ba toza na Kinshasa. Justement pour la corona wana ezala te bino bola na bobenga na Kinshasa. Pourquoi ba confiner Gombe bazande ko expliquer bino bien te communication zéro. Ba confiner Gombe parce que Gombe est centre d'intérêt à Batutum, tout à l'IA à Gombe. Chaque jour, Batouta Maluku, Batouta Changu, Batouta Funa, Moamba, Lukunga, Bakenara Ville, Bamagasin, Bureau à l'État. Alors, si on a Bakangi Gombe, Yoke Wapi. Yama ba confiner Gombe. Ba confiner Gombe pour na wana ba expliquer te communication zéro.
confiner Gombe pour na wana po ok wapi po Gombe mutazo kota te mutazo bimate ok wapi. Comme ça permettre bato ba vanda na kati ya ba quartier. Système basali na na Corée ou ba drive comme ça tout le longa bokono wana d'ici avant le 18 avril date où le chef de l'État annonça que confinement ça a été dans le 18 avril. Donc ceux qui ont observé la mesure on a bandeko d'ici 2-3 semaines vie rozonga normal. Wapi économie malonga. Wapi ba salaire malonga. Wapi vie malonga. Donc poto que nembangu lokola tozo batu na batu batika na commune na bango. Batu na batu ba vendre la commune na bango. Lokola to na ville nder biso tout to na ville. Ville bakangi yango à partir lundi, ville bakangi yango. Seul bateau basi autorisation hôtel de ville même tapé c'est autorisation spéciale. Ba laisser passer ba journaliste na ba personnel médical ba soda ba tebele oyo bato ba ko ratete na musala. Bango wanande ba tambola. O tout otikali to landa prescription ndenge ba policier ba kosala soki ba télémission téléma kitsa vitre tia litoi ba mesurer yo kondimate toucher na litoi. Ba mekelo na musika. C'est ça le message que nous voulons porter ce soir. Message d'espoir. Message ya Renzamba Sal Sabiso Makambo Eleka. Totika ozala frien ko lekisaka ba message ya mabe liboso. Ya ko spéculer ka suba liwa ya batu. Na nenga litio. Eza mabe mingi bandeko na ngai. Na ko pesa merci na bandeko tout parce que directeur finalement na koma ko obligé na sala ngaka ngai Isaac le bouliste stratégiste mikiliste leader. Tanya ko sala yango pena rassurer bino ke na Kinshasa kimia ezali. Na Kinshasa kimia ezali. Par-ci par-là baka moko eza ko bima. Prise en charge comme ko sala ma conscience ezwami bato bazeli likolo trop lelo yo boye nos hôpitaux nos médecins ba comme ko za conscience et nous le remercions pour cela. Toi encourager bango. Ba évoluer to sali ba proposition misusu. Ba étendre ba hôpitaux ba service à l'État, batabonya batamayele banganga mayele na biso pour que tous à l'abri ya makambu oyo et ko attaquer biso na kata Nati le kolaza bien dépression plus coup de froid. Il est en contact avec sa femme. Quand les pompiers sont venus le chercher, il a appelé beaucoup de gens, viennent à Isaac les potes la kamso de na poto a benga gipe master na e fali ya tongo. Et puis après ce numéro moi c'est ce qui est logique. Dès qu'il y a personne à contacter en cas de problème. Il a donné le numéro au Congo de sa femme. Et l'hôpital où il est, dont je tais le nom, moi c'est en contact. Mère il le na bana, mère Oshilungu le na bana, bazan attitude à prière na faille mobimba. Car on est bon nabo créer les mères en bruit pour mère azana ba 80 quelques années. Moi on est en binga bon que neka boy 2 secondes des alaga. Pour yo komaki bi komela muanza. Po yo publier qui publier à Mwanza, po yo interpréter qui na ndenge ya Mwanza na ndenge na yo ndoki. Walu kuta moko ba ndoki. Merci à trop. Soki nazana likaba koloba na kozonga susu deuxième fois. Po nga ba futa nga po na koloba puis nazana don ya koloba. Ya bena don. Alors merci à trop na rassurer bino, nati le collé, c'est vrai. Il est relaxé, il est en chambre ambulante, comme on dit. Qui n'a qu'à saluer l'autre lobito, l'aime sous lobito lundi, va libérer à Zongi à Zéli, à avion naé, à côté à Zongi Kisasa et pas à Zalaka. Deuxièmement, Mouyembe, vaccin, vous allez tranquille, vous dosez. Vaccin, on a Ekokota Awate. Vaccin, on a Ekokota Awate. Ekokota Awate. Nasa na 11e bobili. Ekokota te. C'est ta magie. Ekokota te. Eh, écoute, écoute, Tanzanie. Et puis, Mouyemba, ça démentir. Alors, vous comprenez qui est bien. Vous avez un rétro-pédalage. Pour, niveau pour chauffer vieux. Niveau vieux à chauffer. Hein? Niveau vieux, Mouyemba à chauffer. Via sali rétro-pédalage mbalamongo. Ambassadeur des États-Unis Kebagana yo.
Yo nzita soki nzita oyo. Kebaka na yo zala diplomate tina suka. Oyoki? Yo ambassadeur États-Unis oyo. Oyoki? Ambassadeur États-Unis nzita soki nzita oyo. Kizodisa na yo na tolembi yango. Saloka ba ambassadeur tu. Ya eleki. Omolia bikedi okomi makamutu. Okomi shege ekota ba malewa partout keba oya oza keba. Yo ambassadeur États-Unis. Nga Zakari na kebisi yo ambassadeur États-Unis ngai. Na kebisi yo. Na kebisi yo. Keba kokota okota trop. Suka na carrière na diplomatie to boy. Oyoki. Tala. On a la fin de la fouba. Pourquoi on la galère ça va bien. Allez, soyez détendus où vous êtes. Nous aussi, on est là, on est détendus. C'est notre pays. Tobak Samakan ici. Le chef de l'État n'est pas le. Venabso Ilukamba. Ça magicien. Topé Saka Baboul Token, on est token, on malem malem. To tatonné quand les mamans ont tatonné. Dans la narration de la télévision française. Dans l'anglais. Bas spécialiste c'est bas. Donc, Ngaï a bien blindé. Nous avons immunisé. Bon, on a baillé. Tongo midi pourquoi? Tongo midi pourquoi? Ngaï, on a zoomé là. Tongo midi pourquoi? Tongo midi pourquoi? Et dans le monde entier, 168 pays. Oyo, babor américain. Voilà. Donc, bon, on a au miel, l'Arizona. Et ça va produire américain. Oyo, ba jinsha oyo. Nazo beaucoup tango tongo midi pourquoi? Y'a mon avis, c'est le gars bébé, bon, a 56 ans, le gars bébé, a 56 ans. Alors, bon, on a été bateau, parce que les gars na TV, ba fanatique à Zakle, ba les gars na télévision, oh, Zakari, ba basse, oh, Asali boy, oh, Asali son été, ba fanatique. Ba fanatique et puis ba jaloux. Et les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir dans le confinement. Les jaloux de Nati le collet vont maigrir dans le confinement. Les jaloux de Zakari Babas vont maigrir dans le confinement. Les jaloux de Florent Mangenda vont maigrir dans le confinement. Les jaloux de Shikito Mouchachino vont maigrir dans le confinement. Les jaloux de Nati le collet vont maigrir dans le confinement. Les jaloux de Pacho Panda vont maigrir dans le confinement. Les jaloux de Papson et Zebon vont maigrir dans le confinement. On t'attend aux Ananti le collet chaque jour. Qui va grossir dans le confinement. Hein? Moukoko, Dekos Moukoko à la Belgique. Lixan Moussengi. Ils vont maigrir dans le confinement, les jaloux là. Vous êtes des jaloux, vous allez maigrir dans le confinement et nous, on va grossir dans le confinement. On va garder notre santé dans le confinement. De son père. Yebisa bango ke mutunayo moi na bandal nati le collé derrière moi na kasavu mais comme tata bandal. Pour nati le collé za moi na kasavu mais tata bandal. Mais bino bana bandal c'est valoir. Talaka makama ko seli mutunayo ngano to fana e boti to sisi makamde to développer. Mutako bela soute. Mutako bela soute. Mutako kufa soute. So mutabeli mutakufi e comme yo corona ka ko malade musute. Malaria, ezali sida, ezali ba malade belé, ba crise cardiaque, ba diabétique. Bazali. Benanga inbox, so Shikito benanga inbox na episode no go en France. Shikito, na explique no go en France. Luxen Moussengi, benanga na explique no go en Belgique. Chancelier de Bundes, benanga na explique no go be na boro na Bundes. Na London, bana Londres. Bobe na inbox la expliquer beaucoup ben dans plan. Chebine Zali. Na relais na robo sanate ba minzema. Ta ngol. Ils ont la capacité à restaurer la cellule de 99%. Donc ce virus à côté, tout ce qui entre dans le corps, ils ont désintoxiqué. Ils ont désinfecté. Donc, je suis un quota. Je suis un kamba. So, je suis un titi. Si, au Libanda.
Donc ça on rejeter tout ce qui est contraire au fonctionnement du corps et renfort des anticorps. Bah médecin si tu es malade, restez à la maison. Nous autres on a un katiti et kolongango. Bali bongo te. Alors, yoko tout ça mais là soyez et aussi frappe à ses femmes et baneli. Yamo longo aller à Kuala Brazzaville, moi na molokai. Yo yebi. Donc, continuez à consommer tout ça va produit pe ndenge na ndenge. Bo bengi ngai, bo expliquer batou, ndeka makambo zalaka zalaka. To yebi ka idéologie changer te, bani la seule téléphone pour bengaye. Même ba fali nga za na poto wana. Na ba yana e po bazo nouvelle ne bazo benga mairie na kine. Neti biso to benga mairie na kine. Na to so na mboma kala mingi te. To so na mboma na kine. Honorable Kankuchi Boaboa, grand frère Foulé, grand frère propre à Fali. Toto soane sikoya donc à tout niveau non petit dans un temps. Maman c'est belé pour la sûr Nico Kalamba il y a radio Kapi. Moutaro leka mais vaccin o lekate. Merci à trop. Botika na malamu nzambe abate na bino. Mabanga et ko continuer nango obi na ko sa liste mabanga. Lobi na ko songa mabanga na mabanga po baye bakye bozali. Pour cause la bâtiment makambo eleki. Kokose la bâtiment makambo eleki. Alors manifestez que vous existez, ça crée baba sa libanga, lobby, n'a rappelé la communauté congolaise à diaspora que Ozali. Poto ezebele qui n'est jamais encore dit. Poto ezebele mais qui n'est jamais encore metoyebani de son père en États-Unis. Gary Wele à sa États-Unis, Gary Wele a bengi meri le collègue pour yeba. À sa États-Unis. Mami Ndangbele azalaka à Montréal. Vous comprenez? Des Sylvain chancelier de Bundes, bazalaka na Bundes. Luxen Musengi et Jean Lutula. Bazalaka na Belgique, na Dekos Mukoko. Na France, Bashikito Mushashino. Bazalaka na Fergal la Merveille, ba Saint-Valois. Bazalaka na Paris. Na Suisse, Richmond, ainsi le seul. Toke Sumbogani. Toke Sumbogani. Allez à Kuala Arana Sefa. Olivier Lukandana, Daniel Christo, Bazalagana, Abidjan, Côte d'Ivoire.